Le temps que je suis banda théâtre, la théâtre à Missy, na habité sur Yazalaki wapi. Il n'est pas dit que so comme na poto comme ba mort danser le bateau ba na Kinshasa. Musala tozo sala ezana bateau ba banda liboso na biso. Bateau ba banda liboso na biso, il faut naye bande na kozana bango en bon terme. C'est ça. On comprend. Naye ba ko respecter bango, na sala musala malamu parce que toye bilobité. Amisha Boatongi bona Kinshasa ndako, je ne pense pas. Quand on calcule mixité par rapport à un phénomène, ah ta yo moko vraiment. Na yo moko pe na motema ozo mona ke ozo sala péché. On l'a roté. Tant ba bam passi près azo fula ba bam passi Amisa Zalati. Ah Azalati a ebiku makambo ngote. Mais pour le moment la génération Oyo ils en a présent mon côté Oyo a mis groupe na poto pour un spectacle. Nazo souligner pour un spectacle. Il y a des présidents Oyo ba marabactère qui va salir moi tournage ba film ba zongi mais que bozo a salle to cha libaya ndenge to za ko benga kala ma spectacle to cha libaya phénomène de muto zo salango to senti ki trop sérieux na bino ya lia ki trop sérieux ya makasi. Est-ce que vous êtes sûr que boko sala sold out parce que les sold out ko landa bino muto zo kendo sala spectacle wana aza numéro 1. Il y a théâtre dans la République démocratique du Congo. Papa Tika Bilobela. Eza Bilobela. Numéro 1. Vous posez une question. Nabi numéro 1 pour Nani. C'est parce qu'il y a mort à la comédie. Il y a ça la comédie, mais il y a mort à la comédie. Maman Ida na Mikilia Poto, na bak spectacle. Toto c'est la nuit. En tout cas, les années ti litanga ya mbula nebale. Donc il faut déranger té voyage à Maman Ida té et faut déranger voyage na biso Lisboa et koki ko déranger pe production na biso. Malgré ba popo na nyonso. Wana nyonso wana on a reçu ce qui wana ezai loko biso to ko chakate. Biso to za focaliser na production na biso le 28 juin. Donc wana e ko déranger biso te ça lit même pas en tout cas ndenge bato musu baloba ke PZT. Oh. PZT. 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 Ah. Mama Ida ça n'engage que elle n'a pas propos ya kendaki ko loba na émission naza na eloko na koloba te na bandeli eloko na koyi koloba ke ba o bazaka musika na Mama Ida nde ba komona ko grave voilà mais ba o ba vivre na Mama Ida chaque jour nuit et jour ba komona ko grave te qui trop sérieux phénomène toko ke na angle nini ya ba collègue ne ba ko soutenir ye to soit ba ko accompagner ye to na bana na moko ya mouvement et ça ne loko o ya salate errata voilà les lobo depuis to kota Maboke TV na ko esoti les na film oyo ezo commenter na niveau oyo ya biso to sala ya ekila to ko pesa ngonzela te pour les distractions biso objectif na biso ezali production na biso ya le 28 juin na Milan bato baso ba billet en tout cas ba kozala décider na spectacle auto ko sala bango. Clé Média Télévision, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Analyse sur avec Tonton Irano, les tontons des Abakouk. Félicitations d'abord à Moussala Kitoko Boko Sala O Lelo, Toko Betali Solo, il y a production, oui, vous allez en Mboka Bapaya, Tolobi, pourquoi pas Lisboy et qui ne peut défendre couleur, il y a Mboka Nabiso, Nalibanda Mboka, Debo et Tozali, na Jampi, ou Azali comme. Artiste et comédien et puis azali na tâche moko lourde autour de partager naé l'actualité ango ndenge sengeli to bosanité toujours na cadre ya kolela o azali icône ya mboka na kombo ya Mama Bolingo et je crois bien bozozo déjà programme oyo ya matanga ndenge ekozala to kozala wana pona ko communiquer bino par rapport ya Bobsek et ainsi que ya ndeko na biso pe Pepito oya kufaki nanu to kanisité nanu to vandité na présent pour na kolobake na poste wana to chekingani le poste wana pour le moment ezana no vide eza vide parce que aza muto asalaki musala makasi donc to ko remplacer le ko la moi bébé moko mukete les photos de lango penda temps to kanisa pe to eba qu'est-ce qu'il faut faire pour na kocha remplaçant na donc c'est ça mais absence quand même est remarquable au sein du fonctionnement il y a mouvement. Vous avez remarqué l'absence de lourd pas nabino, peut-être vous s'adapter déjà facilement parce que vous avez combattant. Ok, absence c'est parce que par exemple n'entoloba que tu as qui 10 mon colonne to comme 9. On a absence c'est normal mais sur le plan de travail le kolanga nazai ki mingi naie nazai vraiment na koloba assistant naie par rapport à tout ce qu'on fait on faisait avec lui.
alors ce qui a zaté directement nga nako banda ko sala kaka makambu o toza ko sala na yewana nako bunga nzela te nako créer nzela nga mususu te nazo sala kaka o toza ko sala na yewana yango moni peut-être côté wana to ko remarquer absence te donc on ndenge wana. Ça c'est bien dans cadre de maintenance. Coup chapeau aussi à président la DSOB na maintenance. Ça fait mal biso nous toyeba ki les solongo o tozonga na simate et coopère des poids lourds ou azaki vraiment important dans cadre de mouvement. Les anzela na biso nyonso. Alors aujourd'hui fonctionnement à Lisbonne très kitoko. Si bêtement tu as information, likambo etali voyage. Toko ta na maman muzindo likambo to vandi penza na mokwalelo bato ebele bazana besoin ko zo information na o etali voyage o bozana ngo na mikili ya poto. Objectif d'abord ya voyage za nini? Bato bazo kaka voyage Lisbonne fondation zo kende tout konsoba o bazo ki chance peut-être Rolanda président et moko te na ba émission par cause occasion na lelo à travers o aza comme coordonnateur intérim ou azo jouer comme intérim en attendant provisoire toloba parce que eza coordination ozo salango définitivité eza nanu provisoire ou nanu bo voter par rapport au conseil des ministres et à Lisbonne. Alors production wana meka kotalisa biso eza vraiment ni na kati. OK, pona ko meka ko rectifier muke la coordination ezali vide, je peux dire comme ça. Voilà. Mais sauf que ndenge na otaki oloba ozo combler moi quelle tâche wana par rapport là tozaki travailler na mingi na ebaki place tozaki kota là tozaki bima ceux qui présent zaste qu'est-ce qu'il faut faire ceux qui présent zali qu'est-ce qu'il faut faire donc le kola nga tozaki na zali na bras droit na ye na makambu yoko l'assistant ndenge balobaka yango moni toujours travailler jusque là na ndenge wana. Mais c'est ça effectivement dans le but ozo jouer intérim provisoire voilà. Peut-être na bater moana toko kende bongo eza na ngona problème te. Mais pour na voyage ezali ndenge na uteko loba na vie privée ya phénomène président na biso ezali mbuma. Mais voyage parce que ezali na vie générale. En général vie ya bactère nyonso ya Lisbonne o babanda Lisbonne depuis banda tilelo mbula moyi pasi bolamu mindo nyonso elekela biso ensemble na kati ya Lisbonne fondation et lelo boye mosala oto sali ya malamu nde botimbuma ya komona mutu moko azali banda ya mboka asepeli asala spectacle na mboka bapaya mais ezala spectacle ya phénomène na groupe na ye. En tout cas, pour moi, c'est juste un phénomène à groupe et non peut-être intervenant. Non, il y a des invités. Il y a des invités surprises, il y a des invités au déjà dévoilés. Par exemple, Papa Nabiso, président Nabiso vit de loin, Azali invité. Junior Mobik ici, Azali invité. Aïda, Azali invité. Tout ça, tu belé au déjà, invité, Bazali au déjà te dévoiler qui va na bango déjà. Maman Naniki, Mimi Kabongo. Mais il y a d'autres invités au Yonanu to bimicité. Voilà. On comprend. Mais production ezali signé Phénomène et son groupe Lisbonne Fondation. OK. Oui. Wana production eza bongo. Yango na zali koloba keno ezali juste mbuma malamu ya musala malamu plutôt oyo bactère na bactrice à Lisbonne Fondation basalaki et lelo boyenza bazo récompenser bango ya kolakisa keno depuis makambo théâtre banda. Tolongola ba vient na biso ba venga dos ba série na bango mais pour le moment la génération oyo eza na présent mokoté oyo amemi groupe na poto pour na spectacle nazo souligner pour na spectacle il y a des présidents oyo ba memaka bactère ba ke ba sali moi ba tournage ba film ba zongi mais que bozo a salle to tia libaya ndenge toza ko benga kala ma spectacle to tia libaya na poto en tout cas ça phénomène ndem to sala to mema ngona musique ndeko to mona ba ndeko na biso musique ba sala ka ko mema orchestre mobimba na musique voilà yango wana donc phénomène ndem to sala ngo a tia libaya na Italie na Milan le 28 juin. En tout cas ba mboka nyonso eza nzinga Italie o nyonso amoni ke azana facilité azana possibilité à comment en tout cas à vous aller dessus parce que Lisbonne est un grand mouvement et bandi makambo depuis Kala. En tout cas bah vous allez décider bah vous allez spectacle moka kitoko makasi donc bah vous sepela vraiment. Merci beaucoup notre artiste et comédien Jean-Pierre de Lisbonne et je vous signale tous en la place moko kitoko oba accueillir biso malamu et zabongo team et team et ça juste na commune ya Lemba super pour progresser mon cœur aux comme en vert diagonale en diagonale avec Baro et Banimingi na combo ya Dodan
donc on a boutique moko kitoko mieux placé pour na kolatisa bandeko tout balingaka kozala vraiment na bonzenga ba marié ba anniversaire ba activité mingi o esengaka kosepela en tout cas comment na lomba on esika na prix moko abordable ba rivage pe ali tellement ebelé. OK, ba rivage ya makasi ezawa ba rivage ya makasi ezawa netinga parce que les lots coutinga nazali na cadre musala mais surtout quand on dimanche on a costume moko na betaille dimanche pour que l'église en tout cas sotali yango vraiment au komisi nzambe awana bokasi kaka ya time ah bokasi kaka maison time parce que awa costume nyonso ezali taille nyonso ezali ezate que no biloko simanda côté je crois yo moko zo mona déjà moi que ça la commentaire ezate mais batu baya ba ko découvrir makambo kitoko vraiment en tout cas c'est très bien balobi mona mboka soutenir mboka na yo contribuer ya on est tozolo ba ke soutenir mboka na yo na ba œuvre malonga alors tout côté likambo etali actualité o eza na réseaux sociaux likambo etali Mama Ida tout consort to kobeta ngona muzindo mingi te parce que ce qui est fait automoni déjà to yo occupé que Mama Ida lobaki tout consort makambo etali kovana na ena ndaku aye président aussi la DSOB ko ya ko intervenir na ndenge etalaki mopanzi sango leader amisi. Alors na likambo wana bino en tant que baptiste o boza pe ba collègue Mama Ida poko koloba nini par rapport ya badire Mama Ida. Bon en tout cas wana ngana ko benga actualité te ça déjà likambo moko to chango déjà na corbeille parce que ngako ko ngaza ko yebisanga sozo kanisa makamwa mabe o bando sala toujours batu mabe voilà ce peso lo ba mabe keba ko bando sala pe toujours mabe voilà alors makambo ya émission ya Mama Ida basalaki na ndeko na biso amisi pona nga nazomona ngo eza na eloko moko commentaire ngana ko sala ngo likolo te parce que eza na ba façon ebele moto alingaka ko se faire voir alors Mama Ida as actrice à munene ya groupe ya munene voilà et lelo soki aleki na TV alobi o ya kokai koloba wana batu mususu bakozala dessus po bayoka bongo parce que ekosala pasi réellement que bayoka ndenga zoloba wana mais ba oyo ba vivara na Mama Ida komanda tongo tipo kwa bakoseka na bango tu vois bato bakozala siko peut-être na moi regret ça bato ba mona Mama Ida kaka na TV nde bakozala na regret ah est-ce que Mama Ida vraiment boy mais ba oyo bakozala proche oyo bazala ka proche ya Mama Ida neti ba biso boy nga elobé na nga eloko tie na mona kaka basali émission eleki bon patati patata donc en tout cas moyen à l'obelango ezate parce que na yebi ndenge Mama Ida vivaka na yebi ndenge tu évoluera bona Lisboy moyen à sala commentaire ezate na likambo itali émission Mama Ida voilà et surtout bato ebele ba se déranger na likambo makasi kota l'artiste monene le quoi Mama Ida wa aza parmi ba généraux ya Lisboy Fondation ko ba tel propos et déranger ki mingi je crois bato ebele balanda ki biso na émission to sali ebele ba kondana ki kasi na lopoto balobaka les lens sales c'est la en famille. Est-ce que tout le monde a une minute pour traiter en famille? Bato bako pe ko s'attendre Mama Ida na mikili ya poto na ba spectacle tout c'est la nuit. En tout cas ezaneti litanga ya mbula ne balé. Voilà. Donc eko déranger te voyage à Mama Ida te eko déranger voyage na biso Lisboy te eko ko déranger pe production na biso. Malgré ba popo na nyonso. Wana nyonso wana on a reçu ce que wana ezai loko biso to ko chakate. Biso to za focaliser na production na biso le 28 juin. C'est ça. To lo belango ba to somba déjà ba bien déjà ba noté kama déjà. Ba bien 30 il y a 30 € ezali, il y a 50 € ezali, il y a 100 € ezali na VIP. Ba to somba ba billet. Président pesa ki numéro ya producteur déjà na émission moko sala ki malheureusement na bimi na ngote. Donc ba o bazo compte les so ba lande émission o président sala ki na Belgique ba komona que président pesa ba détail nyonso donc to somba ba billet to consommer vraiment en tout cas ko zala malamu mingi pona ni biso te to ni sa sala on a fait plein à craquer ne ba to ba sala. Wana za phénomène ici. Wana za phénomène pendant leader pendant les rois de rire. Même dans que nous sala spectacle siko na Italie. On comprend. Donc on a éco déranger biso te ça lit même pas en tout cas nenge bato musu baloba ke PZT. Oh. PZT. 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 De la façon voilà. Donc Mama Ida PZT solo. Yango nazoloba na lobi maloba Mama Ida te na bi contenu. Moi je parle du contenu ya émission. Parce que ça na bilo musu bako salango. Webi na ba famille tozalaka mwana zala na ndenga kolaka. Boko za na famille mutu na mutu na ndenge na ye. Moi j'avais une grande sœur ezaki soki aye akutika bozo bunda akutuna te mbala moko bando bunda. Ah grande sœur na biso za bongo.
On comprend. Le soir ya kuti bino bozo buna mbala mo konza. Ça dépend de na ntira mutu na mutu. Bon ngai soki na ye na kuti ba bandeko na nga bazo swana na ya kana na tuni qu'est-ce qui ne va pas au moins que mutu na mutu na ndenge na kolo. Mais rien n'empêche que Gant sera namba mo longo ndeko na biso ya famille. C'est ça. Ti yo la za ndeko na biso ya famille. Mama Ida ça n'engage que elle na ba propos ya kendaki ko loba na émission naza na eloko na koloba te na bandeli eloko na koyi koloba ke ba o bazaka musika na Mama Ida nde ba komona ko grave. Voilà. Mais bah oh bah vivre na Mama Ida chaque jour nuit et jour bah comment on grave. Voilà, merci beaucoup Jean-Pi et surtout beaucoup plus d'éclaircissement, la compréhension aussi au faire comprendre bah tout que non il y a rien, c'est la famille. Alors toujours sentir qu'il trop sérieux na bino ya lire. Qui trop sérieux à makasi beaucoup le baete la place VIP $100 la place il y a $30 réalité tout consort. Est-ce que vous êtes sûr que beaucoup ça la sold out? Parce que les sold out c'est Golanda Bino. Mikolo est comme un spectacle tant que ça les ma. Faut que ça tende pe na sold out. Est-ce que Mundela Rosana confiance wana? To moto a misé mbongo na ye andima produire bino. Akoza susu na esengo wana lobby kuna to bande ko musuba beng saladi et sobe tant que les solo est sold out et Rosana nous passe. OK, merci. Pour la question, il y a liboso na kolobela OK. Muto azo kendo ça la spectacle wana. Aza numéro 1. Il y a théâtre dans la République démocratique du Congo. Papa Tika Bilobela. Eza Bilobela. Numéro 1. Vous posez la question. Nabi numéro 1 pour Nanine. C'est parce que y est mort à la comédie. Il y a ça la comédie, mais il est mort à la comédie. Donc c'est-à-dire que tant que déjà comédie, ils ont que se produire déjà dans la salle de spectacle. Donc c'est-à-dire que beaucoup sortent de sa comédie. Vous comprenez? Alors pour la Italie siko que bato bakokota toté nengo tuninga pour na sold out. En tout cas, phénomène à bandit théâtre le loté le lobo ceux qui toqué na poto. Yoza journaliste ça là investigation okopé sanga raison. Les loto toqué na poto. Ba le bibi que ba comédien o ba vivaka na Congo. O ba sala ba combo na poto so lingo ba dotanga. On comprend? Nandimite que c'est numéro 1 en dehors phénomène. Nazo ba bongo te pour na se pas na été. On a ça là qui pas été mais par rapport à la réalité où est na poto oui nga même à na Congo il y a des bons comédiens na Bible il y a des bons comédiens on se comprend mais il y a des vrais comédiens donc c'est ça et là par rapport à quoi aux autres déterminer qu'il y a des vrais comédiens moi éclaircissement un vrai comédien c'est-à-dire que moi ça comédie c'est parce que nous soit ça là qui raté voilà alors je suis sûr que tant que tu spectacle kozala carton. Donc tu raté parce que depuis Nazala naé, les gens qui ont déjà 16e année en gros pembe naé, na tika le moins le remonté fermé na salle raté. Qui trop sérieux phénomène toko que on a anglais nini. Ya ba collègue ne ba ko soutenir ye tout soit ba ko accompagner ye, to na bana na moko ya mouvement. Parce que les solutions beta mingi que la dit sobe avec son groupe et beta maté que la dit sobe avec ses amis. Oh baza comme intervenant, ba collègue extérieur. Bazo beta les solo ils lisent boy fondation. Est-ce que la dit so baza aza vraiment sûr que na bana na moko kaka o azaka na bango tel que ba Micho Bozo ba ometo pe simbote ba samba baza mo ebele ba Belodi Martini Mosantu baza mo ebele a réussir vraiment spectacle wana complet. Réussite aux ala pona nini. Réussite aux ala c'est parce que biso les na Congo awa. To za na ba pièce ebele to sala ka 100 to bengi sabato libanda et simbaka voilà to dans la pièce belé to salaka sans présence na donc en absence na et simbaka donc c'est à dire que ndé na otolo baké et ça ne loko o ya salate et rata voilà les lobo depuis to kota Maboke TV na ko so tili les na film oyo ezo commenter na niveau o ya biso to sala ya ekila wana ezali nakolo ba propos na ngate mais kota na chaîne ya Maboke TV na compte na bango au moins que biso ti le film na biso ya ekila bato batala kango bato ba télécharger kango tandis que y a des films o yesima na biso et les cas inaperçus et ben sali et l'équipe ti le ba film ezo les cas inaperçus mais o ya biso wana eza parmi ba film o ezala ke muto avandi bo distraction à côté na compte ya Maboke TV à quel luka ekila voilà atala on est bandeli tina suka parce que technologie comment elle peut évoluer on va dans la die sobe vous comprenez vraiment secret les aranini na musana
oyo kozala ke le muso lelo abiki on a autant Lisbonne quoi fanatique nyonso na ozana ote pendant tout un mois ou une année par exemple bino ngo bo santaka nini et pas inayi bon nga nazo parce que nga ngai ta la côté Lisbonne Fondation na 2008 2009 na kotaka na pièce Kuzu auto bengisaka président Sai Makakumbwa ezaki pièce Kuzu dans la kotaki le la fermé to zako mona na ba TV moi kala mais tant que se retrouver ce ko pembe na ye moi je croyais que tu es tout ça la biloko moi ya kosa leka mais j'avais vite compris que tinenge président za la raboye en tout cas ils a musala le pas na biso ce qui batie c'est-à-dire que osana musala le musala sur tous les plans on se comprend sur tous les plans parce qu'il y a des fois bato balobaka que mutu fa le kana TV a jouer bien ne musala non musala est kana ko jouer té et ça la bato ba jouer makasi na Lisbonne Fondation et ça la bato ba komaka makasi na Lisbonne Fondation et ça la bato ba pesa ba idée makasi et ça la bato yo ba contribuer à makasi na ba suggestion par rapport à ba idée au président Pesaka parce que ceux qui président Pesaka idée aza na mutu après le barate que non na baluka ba il y a des fois on a idée on est idée tout ça là Nicolo nenga ça te besoin idée samba à comprendre mais au moins que idée ngo nenga so kende et ça kaneti ya zawana donc Moussala sale maka vraiment makasi donc ça veut dire qu'il y a un travail collectif quoi na kati Lisbonne Mututu a participé voilà Mututu a participé biso pas na biso fenea za la raté que oyaka o check it vendre hôtel la biso jamais et puis biso dans un style moko so pesi remarque que place où ça boy directement il faut passer sur suggestion to remplacer mbala na remarque auto pesa wana et yango mona ka kenda ka mbala moko na automatisme moko bato ba comprendre la raté c'est ça donc ça parmi ba technique de jeu ya Lisboy ça c'est bien on a président hier vanda kangi makolo a matata mite azana ki patron tout comme ça mais on l'a dit sobe tout à l'heure là on est tous en répétition malgré tout bande ko ba regretter peut-être na image j'ai vu tout le monde en beauté cohésion amour et j'ai vu aussi maman Ida au batebele baba qui peut-être il fait une suspension indéterminée tout comme ça mais na moni présence na ye eza cuisine interne na okota muzindote mais du moins na remarqué que le moko bandeko travail collectif biso pas na biso président ataye na ba griffe parce que il y a une idéologie pe ya sap azana pe na idéologie ya sap donc soit ya beti soit ba yoji na ya lati soit côté na répétition robo matabokita azo kata yango nyonso apesi ba simbelier alati survêt normal moi t-shirt normal a matin na scène à jouer le col à bactère nyonso petango bozo jouer na ye alors na biso bolongo la complexe déjà na scène que naza président na bino donc na scène naza sous président a commis na rôle au bapesier soit za boy soit za commissionnaire soit za boy d'autant ozo jouer na zo jouer patron na ye directement il faut s'imposer au bima patron na ye po na minute wana ya za sous président a commis boy na yo a commis domestique na yo yango mona parce que ça la rasco puissance na po il aime le travail il aime travailler donc c'est ça en tout cas ça c'est bien et ça peut conseil na bandeko ba kolanda biso baza comme ba président na ba groupe na bango o ba mona ka ke ça koka na nyonso peut-être mutako ka linzambe yango to mona ka pe mingi na scène bo kilo ba ko pesa je bo azo ko pesa ta li meilleur parce que azaka déjà président il a déjà na bana tout comme ça bana ba travailler voilà alors au lobelo moko mutuya je crois peut-être dans l'année 2025 spectacle aux ala moko o kolongola biso soni pourquoi le bielo kwa ndengwana tandis que tout le monde ba spectacle qui peut ba musu ba mekipe ko z ba musu pe ba olo ba ki ba sala qui peut ba spectacle est-ce que koloba lelo ko wana ko créer ba polémique té o te Jean-Pierre Lobongo pona nini peut-être ba tu vas comprendre peut-être yo peut-être to meka ko éclaircir on boya ba ko tuna zone turbulence oh Lizzy Boy ba beto ba mbodi biso kutu ba jana to za na ngote na lobi boyi il y a eu des spectacles oyo et se produire dans Europe partout dans le monde oyo ke basangisi batu mais juste classe spectacle que président a vu groupe na ye ezali kiti donc biso to kozala parmi ba premier soit na ne oyo que président Songolo a vu groupe na ye pour un spectacle bon ba spectacle leki kasi na lobi ke wana ezali en dehors peut-être kolobaki président du groupe na ye to parler sur ba spectacle ba spectacle leki oh ba comprendre que qui makasi mingi parce que président Pezaki il faisait partie de ça non
na ba spectacle on ebele so landi omona ke président zo zanga te na kati wana yango ezaki makasi yango ezaki makasi omona ke président zo zanga te absence nenge ezala bongo te absence ne peut que ozala bongo te parce qu'il y a aussi des spectacles mosusu oyo azalaki te na ko cité te na olinga te ko cité ba kombo eza na ba spectacle mosusu pe lekaki ye pe aza te elekaki pe bien mais par rapport à question na ndenge opposé nga yango na lobi ke ba spectacle oyo nyonso oyo azalaki elekaki bien wana eza pe na ba président mosusu pe oyo bazwaka bien par exemple président Fidèle écoute oyo moko yebi moyen na sala commentaire ezate on se comprend Aïda moyen to sala commentaire ezate ba ebele bazaki na ba otangi parole oyo to bosani ya ozate te ye en tout cas peut-être comme on a invité surprise mais na auto dévoiler na nous combo les ananté na auto dévoiler combo les até mais ce qui peut-être na ba invité surprise wana ndé peut-être mais na ba auto tangi ya zananté donc côté wana ba to bazala pena kimia côté wana bato bazala kimia boza sur Clé Média Télévision liker partager et aimer vidéo na biso et ça biso esengo makasi to sengi na bino bo ko taper na SB bo consommer film ouais kitoko mamsa ko tshela ka bino butu pe moyi to lobi les Abakouk de l'SB et Ali et puis to za na SB international vraiment batutu bozo senga ke tonto Irano to zo mona te banalise par rapport ya ba film. Bientôt là, tu recota penza épisode par épisode, tu vas faire l'analyse sur les faits où ils allaient par rapport à l'artiste. Tu vas faire l'analyse selon Gaï. Et tu vas engager Gaï, tu vas y aller au thé, tu vas y aller pour Gingandi, parce que tu vas y aller dans l'analyse. Tu vas faire l'analyse sur le réalisateur, tu vas faire l'analyse sur Baninga. Tu vas critiquer s'il faut critiquer, s'il faut féliciter, tu vas féliciter Bandeko. Film par film, épisode par épisode. En tout cas, restez toujours branchés sur Clé Média Télévision. Beaucoup de vraiment concept qui tourne au lobby. Pourquoi pas dans salango? Donc je serai là. Bino peut consommer film. Pour y a une question où ils ont un air où y a marambo et l'équité. Et le bamate que tel na yeba quitté na tala quitté voilà. Donc il faut là pour débattre nangai pour contredire nga par rapport au nga na koloba. Voilà tout comme que na biso na suka il y a émission na biso Jean-Pi. Alors tout s'attendre quand peut-être pour un voyage Joana parce que déjà ma foot est mati manka si bato babi coup de chapeau à phénomène il a dit SOB na voyage Joana tout s'attendre ngo ego sala peut-être na ba mois ni wana parce que no ki beti li solo juin est-ce que tout s'attendre quand tina juin tout peut-être là to zo appeler au moko bon pour un déplacement production ezali le 28 juin voilà. Na Milan alors déplacement na biso voilà ce que ça cuisine interne na biso moi na dévalant au na télévision exacté mais tu es biso nyonso ke spectacle les arabes bako déplacer 2 semaines avant une semaine avant pour na komeka ko préparer moi bablo mike ouais ça spectacle to ko longa peut être 1 mois avant ce qui nzamba pesi biso grâce wana to ko longa peut 3 semaines avant de façon que non batu bazwa eloko mo malamu donc moi na déterminer jour exact voilà. Merci beaucoup. Et bien, puis, tout le monde qui est leader à Miss. Tout le monde est piqué. Président a dit que Tomboki. Tout le monde est leader à Miss. Il y a une réponse. Parce que tout le monde a dit vidéo qui lobby. La tour est fait là. Pour répondre que Bachalou n'a tout ça. Tout le monde a dit que Biso Tokobonga na vie. Le lot Bongi pe na vie. Parce que là, Biso Tolela. Mais tout comment Batune Sengo. Tout ça. Lobby moma lobby belé. Est-ce que vous avez dit le mot par rapport à Malouba na Ewana? À Miss. Bon, si on a dit petit et sobé, ça trop dire, ça penda musika parce que ba vieille à Miss ne va pas petit et sobé, ba man passe. Ne va pas vieille Miss donc à Miss question touringa c'est comme si to comparer et sobé na Miss. Le temps que soba banda théâtre, azo sala théâtre à Miss na éviter ceux qui zala ki wapi. À Miss na ebié na changu na njili. Na ko mona yewana. Comprendre donc ceux qui les lots qui nzamba sungi azui grâce à voyager ko kende poto il n'est pas dit que so comme na poto comme ba mort danser ko le bateau ba na Kinshasa e barake musala tozo sala ezana bateau ba banda liboso na biso bateau ba banda liboso na biso il faut naye bande na kozana bango en bon terme c'est ça comprendre naye ba ko respecter bango na sala musala malamu parce que toyebi lobité c'est ça toyebi lobité comprendre toyebi lobité donc il a ngana ko lo ba yango wana ce qui a lobby qui bato ba okele bon ko bonga je pense pas que bonga ndeni
amisha botongi bona Kinshasa ndako je ne pense pas obonga ngo ya ndeni ne otokelo bakeno abongi donc ezaka ke biso to zolo ke na ya kana zani ne lo atonga te to ko bonga par rapport à question posée ngati que non ba jaloux na ye to keno ke le likunya pona nini asali mission na ye selon ye bo biso to calculer en gote phénomène soit peut-être ameka qui réagir mouké vous par rapport à question journaliste a posé qui est Miguel a posé des questions et on a passé réponse asana un bon terme ba benga qui est apesi raison na ye o ya sala ke mission c'est tout est-ce que to calculer mixité par rapport à phénomène ah ta yo moko vraiment na yo moko pe na motema ozo mona ke zo sala péché on a ôté jamais jamais ah donc ba petit pas même passé ah voilà sans polémique ôté balobi mabe fallait pas baloba comme ba petit pas même passé te loba mingate mukalobi ngo Jean-Pierre donc et wala pena solo pena na nenge pena boule tant ba mam passé près azo fula ba mam passé ami sa zalati azalaki ayebi kutu makambo yango te donc lokola esika carrière moto ebandaka toko milimite yango te c'est normal lokola bandi yango kuna coup de chapeau ake nango malamu mais atika nde peut-être kokreaka baproblème na baene peut-être conseil na kopesa yango wana bino bama ya moto olobaki makambo awa lite tokozonga wana te lisbo eza ya muna yango ezalaka groupe moko chrétienne ezalaka groupe moko chrétienne eza groupe bambodi te ya groupe moko chrétienne na biso ndenge ozoloba na tosambelaka tozalaka na motema monene akolimbisa moto so asali biso mabe tozalaka na système ya Yesu mais yeba ke non soki babeti na droite ozongisi gauche il n'est pas dit que oza yuma po bato ebele bakanisaka bongo ntango Yesu aloba bongo mais na minute oyo nabima grand prêtre yuma ti enani Yesu ti yene moto abima grand prêtre po alonga liwa donc bino bokomona femme alobaka te ndenge bato mosusu bakanisaka mais aza mama na grand prêtre bato banda maloba penda makambo akoloba na ba TV phénomène c'est vrai na ba chic chic lenge na ba nani comment dirais-je nani groupe nani nous comprendre donc bango ne bazaka penda maloba série wana kutu nde zaka penda opesi mbwa boyi vous comprenez donc ce moment ba phénomène ba comme na moi kimia les a peut-être par rapport à ba responsabilité na kokola na charge vous comprenez mais na nenga keno koloba penda boyo to chapenda na ba leader keno mutali kana TV aloba boyo na ndite za na demo oleka atape na bana ko to mon esprit on ba chrétien voilà to dossier par rapport à papa azolo ba biso a bokipete to sala boyo bolanda wana te bokotana na ba makambo na te to sala lokola siko biso pe to la idéologie père yango to ke na kimia parce que to bika ke to koma lokola batu nyonso wana do eko simba te en tout cas ça nzela mo malamu na kokote la Lisboy fondation te mais eza éducation oyo eza exemplaire toloba eza éducation malamu to monaka nulle part na beta sete na koloba ke okomona jamais mwana moko ya Lisboy artiste et comédien a ko clasher sur les gens okomona jamais en tout cas coup chapeau na président la DSOB et si les amis et ba nyonso balandi biso parce que to comme na biso na suka si y a des programmes peut-être na Lisboy ba communiquer ali makamutu ouais programme ezaka ke biso toza idéologie ya nouvelle enge ya koko na biso maître pai pe asona mais tolingaka siko kosala ngo sikoyo na bonzambe donc oza yanke me na ndenga bonzambe oza loyenge me na ndenga bonzambe par rapport ya peut-être ndenge bato bakanisaka wana ke so moto asali biso mabe toleka to répondre soki moto afingi biso tozongi tofingi na biso tokosala biloko wana nga monaka moto espèce azalaka samba samba yango na auto peso exemple ke na famille mwana aza na ndenge na ye eza na mwana mosusu asupportaka te ocomprendre toza ebele wana ezaka ke bapekisaki biso na bato babengaka biso bafanatique na biso neti nga madame Clarette Kouya abengi nga abi Jean-Pierre makambo bazodéranger bino balinga badistrait bino mpona voyage na bino bolanda yango te on comprend ça distraction hier c'est distraction balima distrait biso babungisela biso actualité président la dia lobaki on père eza clic moko ya batu baza wana na CC po ba yo distraire eza na muto kolinga ngote po muto kokosala ngo azate biso siko ba congolais mabena biso ezaka nini biso moto soko kokosala ngote mais moninga moko a forcer asala ngo to komo bendeli biso azonga koma lokola biso on comprend eza na bele bazoko baza na makanisa na mais bazoko kokosala ngote tamba moni siko eloko boye faut moi bitumbe ya te eloko nyonso malamu ezaka toujours combattre alors biso tokopesa ngo nzela te point eza distraction biso objectif na biso ezali production na biso ya le 28 juin na Milan bato basomba ba billet en tout cas bakozala décider na spectacle auto kosala bango on comprend voilà merci beaucoup Bambote na ba tout balandio oui Bambote zanga raté na bandano a na Kinshasa
po ebele pe ba kolanda ngo émission na biso eza internet eza monde mobimba na bana madame Clairette Kouyi esika zali bambote famille Kouyi Sisi en tout cas papa maman Marie Mundele mère double na pesi bino mbote na bo sanité honorable Gelor Mabwati na bo sanité mama bébé Lukula na Aljo Club wana mère nanga ya masolo et apesa nga pe ba conseil concernant Moussala na matina Belgique naza na mama Guylaine Luangu de maman Guylaine Luangu en tout cas nzamba batela bino place bozali bambote belé na matina France naza na Bibi Mayaza mama Africa en tout cas nzamba batela bino et na bo sanité la bergère maman nanga Black Line nzamba pambola yo place ozali na pesi presque na poto bato baza mwa ebele bato baza mwa ebele na pesi bango nyonso mbote bao balingaka nga Jean-Pierre Ivanovo Jean-Pierre Kapumba ndenge baso bamesana kobenga nga donc Ange Kasongo Black Line en tout cas na pesi bino mbote partout bozali bao nyonso bafanatique ya List Boy Fondation en tout cas bozela biso le 28 juin tokoya na Milan mpona kosepelisa bino na bosani te bana na ngai naza na Ivana naza na Mifadi naza na Jeiva wana bana na ngai na XYZ